Au monde c'est très compliqué. C'est le moment où tant que la libanga au côté de mais au Kenya fandra et au côté wapi parce que nzamba zali. Omeliango. Sono meliango il faut melaga na mai de différence c'est ça. Attention mai. Et bon on coupe la na plateau. On a avec na musala. Omeliango. Nzamba le. Et puis pourquoi? Parce que dans chaque vie à Moutou, il y a des étapes. Mon soum ta suna mai na nzoto te. Aka ukaramba mo abi abeli akufi. C'est au moment où tu mets la maille parce que ça n'a pas tout. Nga eloko liboso nazwa baptême na ministère amen. Bato belé o to yokaka baza pe ba célèbre. Ba yebi pe bango ebele ba ozasu na bomo ite. Ton attend de la fin. Zambaza juste. Zambaza juste. Parce que biso do bondela katolobaka na spiritualité o eza élevé comme ba yesu komisama. Atikala jamais ko échouer. Yango moninga na sala makambo sous te po yolobaki non bon oui eza normal mutu vino sto fa kanisa na lolenge parce que depuis batu to botema to kola nga na kola na Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Congo France Télévision et Zangayo Abino journaliste Gloria Kenge bobi kinayebi ki bozala wana liboso atondo ikena bino kolanda mambu nyonso biso topesa melaka bino pe biso tovandaka te tolalaka tolamuka toujours avec force koluka koyeba actualité nyonso eleka na mboka na biso Congo. Non seulement actualité nyonso eleka na mboka na biso Congo, tozongaka pe nsima kolandela basali ya Nzambe o babengami bongo ba pasteur koluka koyeba évolution na bango bikamwisi na makambo bango bazosala na malobo bango bazoteya biso et beaucoup plus bateyaka mingi sur le miracle. Toza mokili toza ba difficulté surtout na mboka na biso Congo précisément na Kinshasa Mbasu Hernion surtout babwakeli osikama babwakeli Mbasu poison même kutu koloba te na yango na mokwa lelo na yambe bino musala Nzambe moko na kombo ya Izebola na ye tokozwa temps ko décortiquer sur la délivrance et le miracle topesa na ba verset te sauf que akolimbola biso akozwa to ko expliquer biso na oyo azosala pour le moment comme miracle po tozomona kaka mutu moko très compliqué ovanda boye azui mabanga ameli mutu ayeki malade epa na ye abiki ovanda boye mutu azalaki na Mbasu azui libanga to azui sete ou bien bouchon ameli ye moko apriye mpona mutu wana abiki ameka na kotalisa biso kolimboela biso délivrance wana euti wapi depuis biso toyeba liloba ya Nzambe tokoma na niveau lisusu toyokaka moko abimaka wa ye système ezalaki ya koplonger na kati ya moto akomisaka lokola azonange na kati ya moto nde délivrance na ye mpe tolai tolamuki tomoni ya ye eza ya basete bakote mosusu mpe ezalaka ya bangolo ya miseleke te oloba ta prophète Denis Lesi oyo alobaki moko wa ye akende na 12e na 8e ri ye mpe akomobimisa basete lokola mosusu aza pembeni na bimisa ya bangolo na yambi ye mokwa lelo le prophète Izebola. Bonjour mwana mbo. Bonjour maman Gloria Kenge. Tokoki obanda na prière pour le moment. Merci l'Éternel Dieu des armées, l'étoile brillante du matin. Napesio merci parce que vous avez maître à temps et à circonstances. Bible lobby bisika moko to mibale basanga na kombo na nga na zawana. Partout au sambelaka tolobaka que l'Éternel le Dieu de Guy Verlin Izebola bompongo azala tangu nyonso Nzambe ya makomiti ya misala na pambolio liloba na Nzambe ezalaka tangu ebimi avezonga ifo sala efe moment auto solo to tiki nyonso to kosola na maboko no tolingi tangu nyonso yozala ebandeli pe suka partout ezala lolenge mukolo muta kotala video o azala za wapi
azala tango nyonso na solution mpe azala tango nyonso na guérison ya baproblème na ye nyonso oyo bandaki koluka nzambe a résoudre yango. Napesi yo merci, nalobi que le ciel s'ouvre, c'est grâce à Dieu et que les saints disent Amen. Amen. Papa Izebola, esengo nanga mingi mukwa lelo na koyamba yo na chaîne na biso ya Congo France Télévision. Tebi que te recevoir pe na mukwa lelo nga na cameraman nanga lipamboli ya nzambe uti na nzela na yo. Papa Izebola, mekana nkolimbo la biso sur la délivrance. Et le roni esalaka ke muto azneka kozala délivrer. Expliquez biso bien délivrance et la sakani. Oui. Délivrance eza partout. Tolobaka ngo liboso eza nzambe aza juste. Yango tobenga ngo délivrance. Délivrance tolobaka nzambe o akiti asali. Pe délivrance ezaka makambu oyo bonne ko s'attendre te ekoki ko salama esalami. Yango tobengaka tango nyonso nzambe azwa lokumu. Azwa lokumu te po tomoni mutu azalaki na même situation, situation s'aggrave te. Azwa lokumu parce que nzambe tanga visitaka mutu, a visita mutu po mutu wana koma surnaturel. Il faut délivrance ezala parce que bana ba problème ebele. Mais ce mutu moko te nzamba justifier à cause de jamais malamu. Yango délivrance ezala eloko liboso il faut nzamba justifier. Pour le moment où nzamba justifier aussi que aboyi batu nyonso tu balinga te basala kat no basala mabe. Mutu ko kotika la jamais malade so nzamba kotika na ye. Mais mutu koma malade so boko tambola bisika o nzamba zate ata bolobi lolenge nini elo mama longe ko sala mate. Yango moni nga za compliqué nga za bizarre nga za mystique. Nga na ko sala eloko mo yo tuningo talingo bi mais mutu aza ya solo to ya lokuta. C'est que nzamba za tango nyonso ya solo. Nzambe azwa lokumu parce que chaque fois to bondelaka ezaka pourquoi parce que le baranzamba ba kota na ba vie ya batu moni délivrance eza moment oyo nzamba kita pona ko batela batu pona ko bikisa batu c'est pour cela yango to benga ngo eza délivrance nzamba azwa lokumu. Bon limbo ela biso lisusu na likambo etalami miracle elakisaka ndenge nini ezalaka nini miracle na vie ya moto. Miracle na spiritualité tolobaka eza dialogue ya deux esprits. Mutu oyo akomi koloba na makambu oyo nzambe alobi po yo zala tangu nyonso bien. C'est que okoza na problème moko boye na pesa ka exemple tant so babeti o mbaso boke lo mbaso. So mutu akomo sambela po na yo eke mbaso wana ekei okoloba na moni miracle. Mais so mutu akomo sambela po na omoni eloko mo toloba miracle ezaka te. Mais miracle ezaka pourquoi? Parce que chaque fois nzamba visitaka mutu mutu wana foko ma surnaturel yango mona ka ba betaki yo loko moboye oyo tango ekotaki yo yebaki te mais tango tokomo sambela tokomo kumisa nzambe pe tokomo loba lobiko ezala tango nyonso koloba ke nzamba azali juste omona mutu na moment moboye à cause omona za déranger na santé eloko to eza compliqué parce que eloko liboso mukolo mutu akoma malade azaka déranger spirituellement physiquement. C'est que na ba parti nyonso ya ye nzoto eloko moko te ekoki kosala malamu so nzamba visiter te personne nzamba kotika na été. Donc tant biso sambela ka tolobaka liboso prier za dialogue à des esprits parce que eza moment oyo ozo rappeler nzambe kazaka fidèle na alliance na ye. C'est que mutu akutani na nzambe il faut mona loboko na nzambe amona loboko na nzambe te po azaki na mbasu azaka na mbasu te amona loboko na nzambe te po azaki na maladie mo azaki sérieusement grave. Et que tant mususu bat ba bondela pe pona ye mona loko mote malonga tant to bondeli mutu wana biki nda moni miracle et ngelo bani to lobaka tangu nyoso na spiritualité voici les miracles accompagneront ceux qui l'ont cru. C'est qu'ils ont un moment où mutu andimi ke nzambe ya solo azali pour moni miracle. Tozo ko baseko ko ba yo to moni yo na mikolo utoleka na mikolo ezolanda matango nyonso. Tout le temps aux salariés ba guérison na yo miracle na yo izozala mingi na banga mingi na basete mingi na ba bouchon ezaka liloba nzambe ou bien eza bokoko moko to kindoki moko boye yo ye nango ekokotisa ngo na kati ya bonzambe po kala tozaka komona batata mbikudi
oyo bazalaka kotelema na coin nde baboti na biso baexplika biso na génération na bango batata mbikudi na bamama mbikudi bazalaka soki ozokende wenze babeti bango bazeke batalisi bango nde bamama bazalaka koexplike biso me lelo kotala bambikudi wana nyonso bazalaka lisusu te bakima na bangomba bango nde bakoma bamama prophète na bapapa prophète jusqu'au meka kotalisa biso kolimbola bana monde entier miracle na yo oyo na délivrance na yo ozosalaka na mabanga na basete na babouchon meka na kolimbolela biso loko liboso avant na banda ifana lakisa bango ke pourquoi na osala yango omoni oyo ya libanga fo zwa yango bien ya libanga mais so libanga ekoti kati na nzoto ya moto c'est que eza na place moko oyo ekoma kodéranger santé na yo mais ce qu'on a mutu normal mais si on a mameli libanga au moins on a aussi normal et puis nazaka normal donc on le bano pourquoi parce que na osa bokeseni ya mukolo o nzamba linga ngai naza tang no so mutu naza mukila te na osa pe bokeseni ya mukolo moko te muta ko interdit souffle de vie 4 nanga parce que batu ba yebi lo lengi ba ko interdit souffle de vie 4 nao potika su na bo moité mais bisto bondela ka tolo bana nzambe aza maître ya temps pe ya circonstance ya o mona nga naza très compliqué c'est le moment oyo tant otala libanga okotuna mime eokeno fanda wapi ekokota wapi parce que nzamba azali omeli yango sono meli yango ifo melaka na mai nde différence esala attention mai eboya okupelaka na plateau ona yeki na mosala million te nzamba lo oui pourquoi parce que dans chaque vie à mutu na ba étape mususu mon sum ta suna mai na nzoto te akaukaramba mo abi abeli akufi siko moment auto mais la mai parce que ça na ba tout na ba éléments nati to na 4 éléments nati to na mai to na moto to na ba nzete to na mopepe so muta yebi lo lenge nini ako détruire vie na o ako détruire par mai mais na se ya mai zaka toujours na mabanga batu musu ba yebi lo lenge nini ako kota na mai atikala kana sa libanga mais yebi teke ye muta mvuta kao loko na omela libanga te po yo ozo landanga ozo na ba situation ozo compliqué po yo za tango nyoso compliqué te c'est que non mais lango pose la tango nyoso bien na vie non mais mukolo muta lukia boma yo po ya tika tango so na se ya mai c'est que moto côté tombier ba te belé oto yoka ka baza pe ba célèbre ba yebi pe bango ebele ba oza suna bo moité ton attend de la fin nzamba za juste parce que biso do bondela ka tolobaka na spiritualité o eza élevé komba yesu kumisama atikala jamais ko échouer yango moninga na sala magam souste po yo le baki non bon oui eza normal mutu vino sto fa kanisa na lulengene parce que depuis batu to botema to kola nga na kola na RDC na tikala mona jamais makambo esala makati nanga ke mutanga bondela pona mutu ameli libanga to ali basti tam supe na ko bondela pona yo mais na ko linga te loko ekota 4 minutes kala 4 na yo ngata na koma na tana nga concentration na ebe loko ni na osala po ezala bien pom na ngeza moko so yo moni miracle yo mto témoigner olinga ko jamais wa pekisa peut-être la moni na nzambe wana lelo eza ba dimension o mukolo mote mutazana nango parce que na yebi nzambe nino na osambela nzambe wana aza 3 fois 5 nzambe wana akabula mer rouge na ngao mibale nzambe wana akabula Jourdain pe nzambe na kotanga na terre promise eza mabelo ezo kulele na mielo moni na zabwe na spiritualité o mukolo moto otika omona mutu mote na mokilo kwanga ngana ko sa makambo ko sala te na no bonya na boutique Agnès na mobo etana komi na zandu na mela 75 CT to atalinga boy atunaka oza normal to za normal te 75 ba c'est on yeti suko yé non to ça be to ken étape par étape donc to kuta to fandi na osala démonstration ya puissance pe ya esprit na lo bano ndenge ni nzambe alakelaka batu mabe po ba kolinga jamais yo bonga batu ba nito yo bonga nzambe fati na ba on en faire pour za tango nyoso bien ça baza juste
omoninga moto nzambe ozokoba se kokoba na délivrance na yo na miracle na yo elonye esalaka yo moto omela mabanga wana yo moto omela sete wana yo moto omela bouchon wana me moto azobela to moto aza na problème amelaka yango te eutaka kaka epai na yo sikoyo lobiko yango yaka kaka epai na yo nde soki omeli ale moto abiki parce que nga moto naza eli mpo nga moto nazo appel seke nzambe akoutilize nga na lolenge nyonso tu yo problème ozaka moza na posa résultat so na meli so libanga eloko nini echange na vie non mais nga na yebi pourquoi parce que il faut moto bandeki kodéranger santé na akanga bisaka kende seke tant que nazo bondela mpo na yo nazwi nzamba bible na bimisi na bible na koti na vie na yo eza moment wana nde nzambe azo juger azo frapper omona lolenge nini batu bapakati yo momona mamoko okomona changement comme okota na partie nyonso ya yo ya nzoto c'est que tant tozo bondela po toloba na nzambe boye Jérusalem eza yo mutu o batelaka batu o bazaka tango nyonso koloba na yo pe koluka yo na lolenge omukomote nzamba luka mutu nzamba luka mutu ata lolenge mote lokwa lolenge alukinga parce que mutu asambelaka azaka na nzambe o azali l'Éternel des armées yango mona mi nalobi nini nzambe ya Guy Verlin Izebola bompongo c'est que azaka coutume te azaka pe chinois te lelo to na problème moko omoni chaque fois omona ka to saka ba contrat au pays na signer contrat na mboka kingani ba ko so ne nzambe ba ko nzambe na ba paya na ba yeni na mboka na biso siko yo yebaka osambela te ou o adhérer na monde wana ou o écraser bango siko tant oyo tozo écraser même o akendaki na loge o ayebi kende azana yependa kutu donc satan na kutu ayebi komo na mais tango oyo et tango batu nyos tout faut azasu na bomo te po biso photo tim to tombola to élever benele ya lokumu ya o azana nzambe komo na eza apporte Guy Verlin Izebola papa Izebola yebisa wana père spirituel nazana naza posana yeba père spirituel non parce que musala nzambe nyonso to abima tika lalo la muki au hasard na bambika musi ya boye ya komelaka ba sete ya komelaka ba bouchon ya komelaka mabanga mais quand on connaît biso père spirituel non parce que spiritualité ezalaka toujours na muto basi sangani po ba évoluer ben na kati ya bonzambe kasi ya yo ya modèle ya boye ya ba mabanga ya ba bouchon ya ba sete père spirituel nezana lelo avant na wanoloba pour tout que na deuxième étape au monde o eza bouchon c'est bouchon na ce qui pardon pesa na micro pour na tande ke na pesa na bouchon oyo mutu azobela pourquoi pas ya meli yango kaka yo nde fo melango mbama mutu abiki mbama bika musi salami parce que ngam na sacrificateur ngam mutu na yebi lolenge nini nzambo ya kufelanga nzambo wana za tango nyonso dans les cieux sur la terre sous la terre personne n'était digne pour ouvrir les livres l'un devait ne dit ne plaire pas voici nos que des péchés du monde ngam mutu nzamba koma ngai ngana koma nzambe et ça des makambo ya des choses différentes bato e barate na spiritualité tolo baraboye nzamba ile akitsaka moto oyo anga salaka na moto mais so na bengama omoni makambo esala makambo ta komi wende die esala makate bato bafofu bato be ofuka mia bato belé basangani babondeli pona ba wona te komi musala nzambe selon bato na pas selon nzambe nga eloko ali boso nazwa baptême na ministère amen yene tata na yo ye pe aza mutu ba miselekete ya bangolo ya banyoka yo ye biso siko système ba sete na ba bouchon et puis na mabanga oyebi pourquoi parce que mutu oyo awendrenga mafuta alobana nga je ferai ton nom grand orozala papa mabote belé na nzano libota na ngobima même temps na bondelaka na lobaka boye nzamba elia kitsaka moto oyo anga salaka na moto bato belé pona bango nzamba kufa na déjà siko yo mondo fa na nga boye omoni na zu bouchon boye na tina munoko na nga bato musu ba wakata ta mususu tamsu na sali blague ou tamsu na koto na sel olem na nga mais non solo normal naza normal ezala makamsu o il faut ça ma pona gloire ya nzambe nga na yebi makamu na ba sete na ba bouchon na ba mabanga parce que problème nga za moko il faut na compliquer ba tout
obenga sataniste yo, obenga magicien yo, obenga musaka lokuta yo, mais pour me nangeza moko, mutu o il faut juger ngezaka nzambe. Tozonga na question na nga na lobaki na yo père spirituel na ezali nani? Père spirituel. Et là nazo baptême wapi? Na ministère amen. Mais nazo baptême na ministère amen. Pona tant na oloba na nazo baptême na ministère amen, c'est que nzambe ya mutombo. Ye mutatala batutu bazaki wana. Mais aluki il faut epakwe loba. Pour mu faut mutombo loba, pona komande na zabwe. Aloba na nzambe na koma nzambe nao. Eza parmi makambo oyo et ça là que lelo makambo tout ya vie na changer. C'est tant na loba bien na lobe lumini. Nzambe na nga akoma nzambe nao. Mutu azaki na nzambe za mutombo kalomo. Pe mutu azaka na nzambe azaki ka mutombo kalomo. Mais lelo ba obenga nzamba apôtre Guy Verlin Isebola bompo. Sur l'assemblée na ministère en maintenant, je vais na ministère en maintenant, ngana za eloko te. Ngana za eloko te. Parce que ça cause ya grâce au mutombo zwaki et pas Aidi na bala. Akomo loba nango pour ngana za la tango nyoso ko loba na nzambe. Bon, yo zo croire na nzambe ya mutombo ndenge zalaka délivrance na ye. Mutu avandaki na église abimi na ndako na ye calmement. A commis na église quand on parle de la délivrance mbala moko ngolo abimi na nzoto ya mutu wana. To mona a place abimela teka eza abetinga awa abimi na nzoto na ngai eloko mibale mutu akiko se soulager na yebi garçon moko bo muta milangwa muta bakwiti muta ambiance ti lo azo sala ambiance wana makenda de délivrance et pas mutombo avant d'y prier moi sina memaki akiko se soulager museleke ta bimi to tunya bimi wa pola na suba kaka museleke ta bimi ba pratique wana zo croire na po yo memeli biso sete bouchon na mabanga ya memela biso miseleke te nyoka na ngolo donc yo zo croire na ba pratique na bino c'est boza maison moko ndenge yo limbo biso père spirituel na yo ba maison moko na ba pratique ya mabebo po depuis parole e banda liloba nzambe to koma na ba niveau ya bangolo te to koma na niveau ya banyoka te to koma na niveau ya ba sete te to koma na niveau ya ba bouchon te kaka epa na yo na epa na yo soit disant tata ya molimo na yo babengaka père spirituel na ngai elo omona oloba na obo omoni temps oyo toi na temps de la grâce mais grâce c'est comme toucher na fin bible lobi nzamba bi na Jonas ko tie na Ninive parce que fallait que nzamba délivrer Ninive mais il faut les cas par Jonas il faut musala mto sala ngeza ka Jonas a boyi a koti na boatu na bato bando kene mais tant ba komi na katikati ba santa mbonge moko vague moko o mutu to koma paniquer ba yeba ki te problème bango vrai problème ngeza Jonas mais pona bango ezeta mso ko boka ba mongwa ba ko boka biloko to ba na boka. C'est pour cela. Tant Jonas a bomba, mais yo zo bomba mané no mati to paniquer, abi no ngote. Vrai problème nous anga. So boy kinga na mai. Ba te fandi kimia. Azaki na parole a oloba. So boy kinga na mai, ba te fandi kimia. Tant ba boy na mai, ba te fandi kimia, te fandi kimia, te fandi kimia. Fandi kimia pourquoi? Parce que muto a lobby, il faut lui loba et s'accomplir. Mais tant wa boy kami na mai, mbiso a melay, oko expliquer mulay mbiso wana, na munena mbiso wana. Oko expliquer ngote? Et ça m'a cambo il est la maille là-bas tout. Parmi les jours il y a Jonas na maille, à ça là 3 jours. Mais ezana na ba jour nyos tout o ya fukama assemblée nzambe. Siko mutu mulaye lokolanga. Na kata libuma mbisi na fukama nazo atanya ko fuka lolenga ofu poko fukama il faut oza na mouvement. À ça la mouvement ngondenge nini. Ba ba mona makambo wana mona ngo eza ba miracle oyo okoko expliquer ngote. Mais tant comme 3e jour parce que misuza ki faut boka na Ninive. À ça là 3 jours. 3e jour, on va à Ninive, à côté de ça, on va biki. Si on attend, on va kisi. Ils ont mangé. Mais la spiritualité, ils ont degré par degré, même dans le monde satanique. Mais biso problème c'est moko. On ne peut pas nanga pour na bango, ils ont la pratique normale. Et le rôle ba mutu moto. Mais mutu monta zala na place mo na ndenge ni salama. Net lika mambisi. Ils ont parmi joueurs moko munene ya mboka o ayebana. Ana obetela likola garçon na balé. Ils ont pour batia malobana nyosu te. Bato mona ka mbisa bima ba ebelo ke leka ona te garçon ba tekela ketch na muninga na ye jour alata ketch na lokolo makolo koma pasi so azo le lokolo ko expliquer ngote ana mona a na jina ni na omoni senda mbisi ezo mate ezo kita mena kata lokolo a souffrir nango pendant ba temps
jour mukole kokaki il faut mbiso na bima nzamba ko cacher mbiso na lokola mutu te fallait pratiquer nyonso bima tant ba sisi ko bondela mbisa bimi akenda ndako keche limwe eza parce que bazwa temps ko tia ba tamsu eza malamba garçon azo témoigner malamba msu balanda ka moko mbisi bakomi ko critiquer c'est bien bon ba critiquer pour ba rater pena grâce parce que nga muto na do continuer ko loba tango nyonso ezaka na musala nzambe moko o azaki na grâce eza muto mokalo na récupérer nyonso o mukolo mote mutaza nango parce que na yebi muto azana nzambe bafinga ka été batonga ka été ba critiquer ka pété balinga ka ye pour nzambe na salela nzambe na salela bolamu parce que yo critiquer de muto ozelo kota o mone belé na moko o mona ka baleka na ba internet moko ba obenga mnoka kufi mais baolandana c'est pour cela otangelinga kombo ya moko tolandaka toujours na internet sawa tokoyoka sangwa kufi aza peka prophète lokola yo mais kana koyebisa biso aza nani po tshana biso dana mutuke kingani boye mikolo zoya akokufa olebisa biso pe joueur oyoyo azvandaki na lokolo ya garçon wana lokola mbisi l'air aleka ki délivrance par apôtre Mutombo ngolo wana bimaka na lokolo na ye mekata kolobela biso momo non eza parmi to yebi biso déjà joueur ayebana ki makasa brilla série moko boye ana kombo so suka ba temps wana o événement o makambo ne salama ki joueur na o briller alors de l'équipe mo na Lubumbashi donc na keka na ba briefing wana mais azaki joueur ayebanaka parce que babimaka yete maintenant mission moko ya mboka o aza mission parmi ba mission ba yebani nito ba mission profane ya mokilité pour mokileza nzambe lo ba sara confusion ya ngwana mokileza nzambe batunde bazana na méchanceté na bango balinga été garçon na comme bien na vie balinga pour na bango ezali parmi muto ba sacrifier pour garçon za ratango nyonso comme matana ki joueur na ye mais pour mezaki moko ya luka nzambe aluka mutombo aloba liloba pour liloba wana et se faire cher. Si on m'a dit ça bimage tout le monde toujours les médias les gens makam sous tam sous tena on loba ngo yozo comprendre déjà ba te belé pe bazo comprendre makam ni na on loba mais na bi ki ba ba oleka ba lo ça ba droit de réponse wana nga ko tetelinga tenga je m'en fous mais nga pom na ngeza moko na on loba nde makam fo salama tout ça na temps oyo nzamba za rien n'est impossible à celui qui croit au monde yo ba musal na nzambe nzambe na za lokumu parce que ba te belé ba yeba valeur ya nzambe te yango moni il fallait que bango nyonso bakabwana na nzamba mutombo ponga mutu o na yebaka kutu koloba te na yebaka pe lolengi na koloba na za temps nyonso na grâce ya koloba siko za nzambe nanga tozo ko basiko ko ba aussi si ko pesa ngai ya na question na pozo ya sukate to yebana nu prophète parmi ba prophète to bazoleka tout le temps na batando ikena biso olobi moko na mikolezo ya kokufa yo loko olobi to croire na bikamwa na yo zala sur na maloba na yo yo yebisa biso ka to yebake kingani boye na mikolo ezoya akokufa po etikala biso pe na motu na bato bazolanda biso liboso atando ike etika bao na motu ke prophète Izebola alobaki prophète kingani na mikolo ezoya akokufa mpona akokufa to croire lisusu na nzambe na oyo ya basete ya mabanga na babouchon omoni nzamba justice bato mosusu ta mosusu mpo na ye akomona on dirait yo insulté ye mais nalobi bien eza parmi prof mutu oyo alobaka trop na makambo internet azalaka régulièrement yo yebi so nalobi yango motu azolanda nga nyonso akomprendre ke eza nani non yoka na biso toana oyebi oyebi jour mbisa bima na lokola ya garçon wana ezali oyoka de ministère batanga komba ya joueur wana nga nalobi yango mpo nazalaki sur place bazalaka na musicien moko ya mboka oyo ayebani mpe mais oyo mona yango mona bato bainterprétaka mbisa bimi ndenge nini nga ata mosusu nazwi ntango éclaircir yo ndenge nini eleka mais makambo na oloba eza parce que nzambe aza divin makambo ozoloba eza parce que nzambe aza divin prophète yo olobi alekaka tout le temps na internet azalaka toujours présent na makambo etali internet so biso toyebi monde entier momeyebi yebi kaka
le prophète de la nation, prophète Denis Lessi. C'est que Zolo Banaye, et pendant la tangi n'a pas comme on est bien en passant. Bonjour, prophète Denis Lessi. C'est que Zolo Banaye. Dans le lobby, dans le lobby, ils ont un prophète. Ce qui veut dire, moutou na moutou, oh, azotala, azan analyse n'y a de sala. C'est clair. Moutou nyo sto talanga, azan analyse de sala. C'est que, so nzambaza juste, akomisama. Kunzamba prophète, alobaka lo kutati alobaka solo. Bato ba olandanga, ezana ba msusu pona bango, ba olobake, ah, yaza musakoli solo, msolo ba te, eza lo kuta, atanta eka chance. Parce que nous sommes juste. Donc comme na biso ko chité, mekana nukoloba message ni ko pesa la minute oyo et pas ba union so baza monde entier o bazo bela, o baza na poto bazo luka peut-être mukanda, o baza na ba difficulté, o baza na souffrance, musu baza na ba mbeta hôpital, vie miracle na yozo sa na nzela ya sete, na nzela ya mabanga, na nzela ya bouchon, okoki ko pesa message ni mpona bango. Eloko liboso na oloba nzamba azali maître ya temps pe ya circonstance. Na sala émission mona ken pia na émission na norme na ba bill. Tango sili bandul leka. Bato babenga trop na ba États-Unis na Grèce. Mais parmi muto babenga na Grèce, alobi nanga papa na sala 2 ans na Grèce. Na longa ko tout circuit pour na Grèce na na $6,000 mais na voyager te. Tant to bandu bunda loni na loba na Paris. Ba document ka bazwaka ni mais aleka nango au moins ameka ko voyager au moins ya mbala ebele talaka $6,000 na Grèce que ça non bon ebele donc akutana batu bako sele ba démarche à voyager le mais esimba te tatu bando bonye à voyager na moins de 1 mois loni na lo baboy Arma Torga loni na voyager na lo baboy ana Paris la longue Grèce aye Italie a ju métro à côté Paris loni ba à Paris parce que bat babosa naka ko pesa nzambe place na ye mutu mususu pona ye nzamba kufa na ye déjà mais ngana ye koloba bo nzamba kufa te wana posa ya nzambe oyo akosalela o bolamu po vi na yo échanger tango ozotala nga na ye koloba loko moko omoni évangile na memeli yo nzamba aza Jova Rafa aza Jova Jireh a pouvoir pe a prévoir yaka toujours makambo oyo ya malamu oyo ekosepelisa yo lokwa na obondela na bina nzambe aza nzamba Bible abima na Bible akota na vie ya mukolo mutu nyonso okolandanga na nzela video eza na butu eza na moi so eka banota la video oyo aza na facilité ya koloba nzambe ya mutu oyo asalinga boy lelo biloko na batamoni biloko bina nzoto batote batamona biloko leka nde bondo mona basitoko no leka na ministère amen bo mona ko leka lisu wana parce que eza temps oh il faut baza atango nyoso mutu baza mukila te lelo nzambe apambola maloba nyoso na lobi apambola pe yo wana besoin oza tango nyoso na bolamu ya nzambe nzambe za tango nyoso bolamu justice na ye et prévoir eloko nyoso e kosepelisa motema na o pe eloko wana il faut okuta nango za le plus vite possible eza te ono ozolanda ngo mutu mo azo devient ngote eza ka tango bandika ko déclarer obina nzambe mukolo na sake mission na apôtre Guy Verlin Izebola Bompongo abaki nzambe a résoudre des situations na nyoso nzamba batela yo bato belo sana bango ba émission mutu bazana lolenge na yaka apesa na makambo na ye parce que neto yaka boy mutu bazana lolenge ya concentration na ye puis ya lolenge ya nzambe ni o azobondela menga bondela ka nzambe o akela liloba pe partout azakatango nyonso l'huile d'onction yende nzambe a considéré mami watate pe atikala jamais ko considérer au kitiste azala tango nyonso vivifiant nzambe a bénir bato ba olandanga na bisika ya lolenge na tous les 5 continents du monde ezaza na Amérique ezaza na Afrique ezaza na Asie ezaza na Océanie ezaza na Europe quelle que soit langue ya lobaka mais pour mes amoko il faut langue onga na loba mutu nyonso aza na facilité ya ko compliquer bato balingite ya bika lelo nzamba bénir mami watate a bénir maloba nyonso autant muyi moko nzambe akiti asali liloba nanga eloko liboso nzamba za Melchisedek yango na pambolier na lobi rien n'est impossible à celui qui croit
lelo na pamboli batu tout o ba ozota olanda vidéo ezala o ayebinga na o ayebinga te mais problème nga eza moko nzamba résoudre des situations na yo pour ozala tangu nyonso ko yebisa batu te yesu asambeli pona yo eloko libosa lobaka nzamba bible abana bible kota na vie na nzamba pambola. Amen frère apôtre Isé tokomi na biso na suka mais quand olimbola mwa muke tovanda na mokolo mosusu epa mosala nzambe moko oloba ke délivrance na yo pour mutu andima ngo premièrement il faut mutu wana andima na Jésus na yo oyebi te Jésus nini oyo bandimisa ye po biso toyebi kaka Jésus Christ aza kaka moko Jésus Christ le fils de Dieu mais yo oloba na biso il faut andimela nanu Jésus na yo yo oyebi Jésus oyo bandimisa ye te mais kaka olimbola biso mwa muke parce que tokomi na suka Jésus oyo ndimisaka bato aza Jésus au monde entier mokili momeyebi to Jésus nini limbola biso mwa muke po tokomi na suka obita tokoma le 25 décembre monde entier na 5 continents monde ba fêtera Noël ba za fête au moins na nzamba botama est-ce que Yesu azaka na jour o abotama te bato bakanisaka Yesu abotama journée za lokuta c'est que ça Jésus o bato belé pona bango ye wana nde o ba komaka ko yambisa bango ye mais et pourtant nzambe o nga na yambela o na ndimela eloka liboso aza nzamba idi na bala aza nzambe apôtre Léopold Mutombo Kalombo lelo aza nzambo yanga ya omona na banda liboso ko yambisa o Yesu ko amokonte mobikisi parce que nga na yebi eloko moko te tika la kati na mutu soka Yesu akoti na bomo ina mais omona mutu ba yambisa Yesu ko amokonte mobikisi akonyeka ko na ba difficulté ko leka ko to lenga zaki nango siko Yesu ni oyambi wana eza Yesu te eza mwana moko bébé balati sio ye na nzoto mais ba yebi sio kombo na eza Yesu Masia siko tant to obondela to lobi boy le juste vivra par la foi et loko liboso nga pona koma lolenge naza nazo baptême d'eau nazo baptême du Saint-Esprit na yamba Yesu loko amokonte mobikisi mais partout na kendaka nazaka obligé ya koyebisa batu kenzamba azali mokeli ya bikela munyoso yango na kosambela pona ote pona biso tikalaka na nzambe no akala ona te parce que Elina 450 nzamba bal pas aki nzambe ti oye batu bana adorer bal batu ba ke soka sale loko bala ko loba eloko ne ko résoudre des situations na ye elle lelo elle ko to fani place o mukolo place oyo ayeba ete biso ya ato sale mission mais ngano to yebaki so to kutani quelque part to loka place to sale mission pour to lobela nzambo azana bomo ce qu'on est to lobeli nzambe c'est que même temps ba oyebi c'est que kinganda leka ke atuna temps na osa mission sa ki ndenge ni ba mso mso bolobaka na melaki malibanga amelaki bouchon mais yo nanga to yoko lobela nzambe to lobela nzambe pourquoi parce que yo zana ki na ba question il faut poser nga mais nga pela ki na ba réponse il faut na répondre pour muto otala azala temps no satisfait mais mukolo moko ti ya satandaki temps mso ba oya aba olobela comment nzambo azana bomo nzambe azaka temps nyonso juste batu nyonso tout basambela nzambe batu pe nyonso tu bazaba basali na nzambe d'abord na sacerdoce nzamba bengaka mutu moko ya muna banobi nzamba aidi na bala nzamba Mutombo Kalombo lelo za nzambe nanga sekende na oloba boy oui kangami na se kangami likolo oui fongami likolo nzamba zo lokumu parce que nzamba za juste. Merci beaucoup na balandi nyonso bazaki liboso ya tando ke na biso ya Congo France Télévision kolanda na bokebi nyonso apôtre prophète Isebola obozuta koyoka ye to suki na eboete to koyamba la prochaine fois il faut ba CT ezala il faut mabanga loko ezala ki leona ba bouchon il faut ba bile wana na ba CT miracle wana na ba obazana posa pe ba mona miracle yango to kokoma mena ba hôpitaux ya ça no ba pratique na tina kata hôpital to yeba soki délivrance wana ezaka solo to miracle wana ezaka solo prophète to komi na suka pesa numéro téléphone na yo poto clôture. OK munyo solinga zwanga numéro na ngeza plus 243 89 50 77 176 plus 243 letolobara 0043 code na RDC 89 50 77 176 ba Kongola Brazzaville balobaka plus 243 89 50 bango 77 balobaka 77 na 176 c'est que tozolo bana nzambe azwa lokumu penzamba komisama na pamboli mutu nyonso alandinga na mwana nga moko ye jeune baka na mosali na nzambe ya ndimanga feza matembe ana mwasi ya bébé en poyo mama na mari
ye kutu na kataka ete donc ye vraiment donc eza mwana oyo so na lobika ya yoka ngombala mo na pamboli Gloire Bombeke apesi mutu nyonso to azolanda nga Whiskas pe na pesi ike bompongo mbote nzamba pambola pe. Merci beaucoup. To clôturer la prière et puis to le tout-puissant, l'étoile brillante du matin. To pambolio parce que ozali ebandeli pe suka. Juste ezayo nzambe. Merci parce que toza tang nyonso na souffle de vie. Elingo loba, li loba na nzambe ebimaka pamba pamba te so mi fo sala effet. Pambola maloba nyonso oyo lobami ko banda ebandeli émission tina suka nango. Toye ko loba li sifera kota te pe satana kota te. Toye ko longola faux promesse nyonso ya banzambe ya bapaya. Toye ko kitisa moto na bisika nyonso moto epela. Ezala moto ya Saint-Esprit ekita bazika bakweya bakufa bazika bakweya bakufa baziki bakweyi bakufi biso oyo tozalaka tango nyonso koloba bibebo na biso tanga bakombo banzambe mosusu to beleli au nom puissant de Jésus nzambe croix ya Yesu eza na centre quelque soit bisika nyonso oyo tokotia makolo eza bisiko epesameli biso yango na pamboli chaîne oyo na pamboli pe mutu nyonso oyo asalaka na chaîne oyo tika tangu nyonso bazalaka so batie eloko wana etalamaka na lolenge moko o mukolo moko te ba video bandocha etalami na lolenge wana na pesio merci na lobi nzambe zwa lokumu kobanda lelo lobi libela na libela tango zaki na ndako ya zache mwasi o azaki tango nyonso koluka yo délivrer azaki na eloko ya koloba mais pona yo olobaki lipa ya bana bapesa yango bambwate mais tango ka ya azaki na kondima alobi na yo bambo baliaka ba graine yo lobi so ozana kondima lokola graine ya zelo okoloba na ngomba longo apengo mekotosa na pesio merci na lingi mukolo moko te ni okitise ni marabout azala jamais sorcier à troisième degré pas azala soute na bomoy nzambe kombo na ekumisama babisika nyonso o tozobondela ozala tango nyonso juste pe ozala vivifiant yango to pamboli yo tolobi aujourd'hui que les saints disent amen. Merci beaucoup, bye, à la prochaine fois. Congo France France.com site ya Congo masolo ya danger masolo ya kitoko. Congo France.com